makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Vous avez belé la télévision la minute pour na kola na info ngala juna pour le peuple bon week-end on bote la minute pour la juna pour le que président ya assemblée nationale ya mbaki na audience na cabinet na ye ya mosala madame Roxane ambassadrice ya Royaume de Belgique na République démocratique du Congo bolana. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Mbouji, Ayamba Kibongo, Madame Zonane Bilondine, ambassadrice ya Royaume de Belgique na République démocratique du Congo, Namasono Labango, et balobele kimingi situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo. Oyo préoccupation nango majeur ba partager yango bango mibale na regard ya ba défi persistant lié na paix et stabilité nationale. Occasion na diplomate belge ya ko réaffirmer engagement ya Royaume de Belgique ya ko soutenir effort ya gouvernement congolais en faveur ya retour ya paix, protection ya population civile, paix, rétablissement effectif ya ba autorité à l'état na ensemble ya territoire national. Madame Roxane de Belnil a encouragé qui ba élus nationaux ou bazali na vacances parlementaires ba réfléchir na réforme parlementaire constructive pe bâtir en œuvre de kozonga na bango ba travaux natina ya ko renforcer gouvernance démocratique pe ko promouvoir développement durable na République démocratique du Congo et s'inscrire na vision ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Assemblée nationale, a salué qui ba qualité à relation historique oyo ya coopération ezalaka na yango entre Kinshasa na Bruxelles, a réaffirmé qu'il sous détermination ya parlement congolais ya ko jouer rôle na yango na recherche ya solution durable na défi sécuritaire na service ya paix pour na bien-être ya population congolaise. Le Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka qui a procédé qui n'a posé la première pierre du centre infrastructure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet stratégique aux a financé la fonds propre du gouvernement. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka a procédé qui n'a posé la première pierre pour la construction du centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et zalaki au cours ya cérémonie officielle où zalaki organisé na ministère et infrastructure et travaux publics site choisi pour na projet stratégique oyo financé na fonds propre ya gouvernement bâtiment baptisé na kombo ya président de la République et kosali mabongo pendant 24 mois. L'objectif ya ko assurer meilleure coordination na ministère et infrastructure Peba service affilié. Na discours naye, John Banza, ministre infrastructure et travaux publics, a déclaré que projet Oyo ezali fouille à réflexion y a ba milliers d'heures y a travail na administration. Occasion pour na ko expliquer bien fondé ya projet Oyo. Ba membre ya gouvernement baza ko rendre hommage na chef de l'État na initiative Oyo et s'inscrire na vision ya ko pesa cadre moko meilleur pour na ba congolais na domaine ya accompagnement na conception et réalisation de projet structurant à saluer qui implication ya chef ya gouvernement na réalisation ya œuvre Oyo. Pona Nico Nzaounzaou, directeur général ya agence congolaise de travaux publics. Édifice Oyo na kombo ya centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouvernement a posé acte moko hautement symbolique Oyo que permettre la génération de génération bas se préparer na temps marqué na leadership présidentiel pe
placer infrastructure au cœur de la priorité nationale. Na ko exprimer gratitude na chef ya gouvernement à saluer type ya gouvernance oyo azali ko incarner. Moment fort ya cérémonie oyo ezalaki pose ya première pierre ya ouvrage oyo et pas ya chef ya gouvernement na présence ya ministre infrastructure travaux publics pe ba directeurs généraux locaux la ya ACGT Sopeko ambassadeur ya République démocratique du Congo na Chine ba député sénateur pe ba personnalité mususu. Séance tenante, Premier ministre a expliqué que maquette présentée par Pichu Kabwiku, directeur na direction des études de projet, finance na cadre ya contrat ya partenariat public-privé, bâtiment et cause à la construit na superficie ya 19 548 mètres carrés et cause à la bongo na 2 parkings souterrains, parking extérieur, rez-de-chaussée à 952 000 mètres carrés, 14 étages, infirmerie na chaque service connaît, salle de serveur il y a 53 mètres carrés, 2 salles polyvalentes il y a 400 places, 5 blocs sanitaires na chaque étage, 36 bureaux paysagers, 263 bureaux individuels, 27 salles y a réunion, restaurant na capacité à 150 personnes, coût global et Zalibongo estimé à 25 millions de dollars américains. Bas ressources mobilisées, résultant na ba gestion rigoureuse, méthodique, peu prudence, baptisé na plusieurs années, na cadre et un mécanisme constructionnel inexistant, notamment lié na conception routière. Na 2 ans, donc, centre des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est remplacé actuel bâtiment et ministère des infrastructures et travaux publics. Boyebake gouvernement et premier ministre Judith Soumina Tuluka et sali modernisation et infrastructures locaux la priorité pour améliorer les conditions de travail et les fonctionnaires pour rendre yango plus performant. Yango ezali conformément na 5e pilier à gouvernement et action à gouvernement au été en place renforcement et efficacité na service public. Kaka basoleta le premier ministre madame Judith Soumina Tuluka boyebake ya yambaki na primature délégation ya firme chinoise Luingong oyo bayaki bongo pona ko présenter par premier ministre baza bongo ba leader na ba équipement ya construction ba selon na bango italimaki ndenge l'entreprise oyo kokota awa na République démocratique du Congo. Madame Judith Soumina Tuluka, chef du gouvernement pour premier ministre, ayamba qui délégation à firme chinoise Luingong, entreprise Oyo, ezali grand fabricant mondial na équipement et construction. Délégation Oyo ezala qui conduite et pas y a John Banza, ministre et infrastructure, paix et travaux publics, Pe Tao Ding, vice-président et Luingong. Ba échange oyo et porta qui sur modalité pratique et installation y a entreprise oyo na République démocratique du Congo. Rencontre oyo et s'inscrire na dynamisme impulsé na gouvernement soumis na direction et chef de l'État. Et zali bongo ya ko viser ya ko améliorer climat des affaires pe ko attirer ba investissement étranger oyo ko sala mingi awa. Stratégie oyo et bandi ko produire ba résultat na yango concret. Ponaye, ministre de l'infrastructure John Banza, ambition ya Luingong oyo ezali kakate ya simple commercialisation ya ba matériaux kasi pona ko assurer sous transfert ya ba connaissance et ko programmer ba bourse d'études pona ko permettre na ba congolais ba maîtriser technologie o ezali bongo très avancée. Seul acteur jusque-là oyo ezali ko produire ba engin lourd ya génie civil bazali ko utiliser yango na ba énergie renouvelable na logique ya développement équilibré na territoire national implantation ya Luingong et ko se limiter kaka na Kinshasa te et ko kende na Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, n'objectif moko clair ya kozala made in RDC na domaine ya équipement lourd. Arrivé à Luingong, na République démocratique du Congo, et représenter les vieux moko majeur pour la création d'emplois, priorité à centre et à gouvernement soumis à installation à unité à vente, assemblage, maintenance, à terme de production locale,
peut générer milliers d'emplois directs et indirects na renforcer compétences nationales na secteur stratégique pour le développement infrastructure. Bo Simbake Lungang et Salema Bongo na 1953. Lelo est commis entreprise moko de référence mondiale na fabrication d'engins à construction spécialisée na chargeuse à pneus, pelle hydraulique, bulldozer et ça qu'on proposait gamme complète d'équipements neufs électriques pe forte pression internationale na stratégie globalisant oyo et s'affirmer na Europe pe na mokili mobimba. Bo Simbake partenariat oyo na gouvernement congolais et s'aligner na pilier 2 ya gouvernement et maintenir volonté na yango ya koleki sa République démocratique du Congo loko la prévoyeur ya ressources na pays producteurs na kosapouiller na partenariat industriel solide créateur de valeur et emploi pe savoir-faire local. Honorable Maotwene élu ya commune ya Selembao ayambamaki kitoko na ministre provincial ya intérieur Jano Kano oyo ayaki pe azaki accompagné na notable ya quartier ya Selembao. Année ya sika ebandi kasiba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi quartier Pululumbambo Lubudi na quartier Mbala nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable Papa Selembao honorable Maotwene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa e mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye na sima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité bongo na sima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekutiama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boy na ba quartier na biso makambo ezosi mate bato moi bazoye badina bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya badeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa même biso na suka ndenge ministre biso na suka monongo na voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya quartier na biso ministre apesi biso message espoir. Dans quelques jours, après la commission sur le terrain pour aller rappeler des sons de cloche, afin d'avoir des mesures, pour que Kimi Aizonga, la réponse de la doléance. Tobanzi ke duo oyo entre honorable Maotwene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao boye honorable Maotwene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Nous allons communiquer à Saint-Sap pour la lecture. Communiqué numéro SENSAP /DG /2026/004. Ezali Kolobela Mingito est concerné renouvellement ya certification ISO 9001 version 2015. Bandeko Basi Pemibali, Caisse nationale ya sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP Namokuse,
Azaline Sengo, ya ko annoncé na ensemble, ya partie prenante na ye, ya renouvellement, ya certification ISO 9001, ya 2015, oyo ezali référencier 2020, bar 85, 55, 26. P ezali signé le 15 janvier 2026 na organisme ya certificataire AFNOR Natina wana audit externe oyo ezalaki réalisé na décembre 2025. Renouvellement oyo ezali ko consacré mingi vraiment nébuleuse, ya résilience, pe ya système, ya management, ya qualité, SMIC na mokuse. Nyonso wana ezali bongo ko confirmer que amélioration ezali ko koba na rigueur, ya exécution, ya processus, pe ya système, ya contrôle interne, pe ya gestion, ya ba risque nyonso. Natina wana satisfaction ba bénéficiaire ezali ko talisa ba réalité oyo ezali ko salima mikolo nyonso na kati ya institution. Au-delà ya portée normative, boye résultat symbolique oyo na entrée ya SENSAP mingi penza na 3e cycle ya certification ezali ko traduire maturité organisationnelle oyo ezali consolider na ancrage moko durable na ba bonne pratique pe ya volonté oyo ezali affirmé pour na ko répondre efficacement na exigence pe la performance nyonso ya transparence pe ya gouvernance conformément to kolandana na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko placer agent public na centre ba priorité nyonso ya action publique lokola ezali bongo matérialisé na gouvernement ya république oyo ezali piloté et pas ya premier ministre son excellence madame Judith Suminwa Tuluka na kolanda kaba orientation pratique ya autorité ya tutelle excellence monsieur Jean-Pierre Liaou Eboa natina wana renouvellement ya certification oyo ezali ko consacré alignement ya SENSAP na kati ya ba grande réforme to ba réforme nyonso ya minene ba réforme structurelle oyo ezali engagé pour na ko moderniser administration publique pe ko renforcer qualité ya ba service oyo ezali rendi natina wana direction ya organisation ya qualité donc na mokuse azali ko mériter reconnaissance particulière pour na coordination efficace pe pédagogique interne pe pour na persévérance stratégique oyo et contribuer makasi pour na réussite ya audit oyo boye pour na yango direction générale azali ko féliciter chaleureusement ensemble ya personnel pe azali ko senga na bango baye bana ko s'approprier na ndenge ya malamu réussite oyo pe ezali ko constituer base moko solide pour na ko tombola ba nouveau défi ya 2026 boye na koluka kato na quête permanente ya excellence ya ba service oyo esengeli epesama epa ya ba bénéficiaire boye toko babiso nyonso ensemble na fierté pe na détermination pour na engagement na kosalaka qualité moko ba pilier majeur pour na ba action na biso SENSAP tous solidaires tous bénéficiaires. Communiqué ezali signé le 20 janvier 2025 et pa ya Junior Matamelanga directeur général. Compagnie africaine d'investissement CA na poussé à na service na ye makamandenge na ndenge bo ke toujours confort ezawana pe makamandenge na ndenge à présenter ba veut de meilleur na population. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosa na te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Évangéliste itinérant honorable Nahambou a prêché Kikitoko week-end et l'équipe na paroisse CAC Malukubola.
azalaki invité dimanche 18 janvier na siège ya district ecclésiastique ya ville ya Kinshasa pona kote ya maloba na Nzambe. Évangéliste itinérant son excellence Néron Mbungu a exploité ba écriture sainte mingi penza na livre ya Nombre chapitre 27 verset 1 à 11 et pa wapi alobelaki ba loi pe ba héritage et pas wapi alobelaki ba loi sur ba héritage ezali message moko ya récupération pour na pouvoir oyo adressaki na ba fidèle ya paroisse oyo pe asengaki na bango ba yeba na kosala nyonso pour na ko récupérer oyo nyonso bango babungisaki e uti e pa ya Nzambe à cause ya ba liens familiaux ya molili mingi orateur alobi ezali kaka na Nzambe nde akoki kopesa vie e pa ya moto ezali e pa ya famille alobelaki lisusu lokola ba loi na mboka ancien député national pe ancien vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa son excellence Néron Mbungu a saisi cette opportunité pour na expliquer na peuple ya Nzambe différence oyo ezali entre ba élu voté na parlement provincial pe oyo euti epai ya parlement national occasion pour na mfuma banga moyo ayeba pe na ko exhorter ba mama nyonso ba respecter mariage pamba te ezali pe ko préparer avenir ya bana na biso pour na makambo oyo boye s'occuper na bango convenablement pamba te tango baboti bakolemba ezali bana nde bakosunga bango ba fidèle ya paroisse ya Semaluko na nzela ya coordonnateur na bango révérend Anselme Matondo ba remercier qui prédicateur du jour évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu. Nzambe ya kumama pote to yoki matei awa esungi en tout cas eza matei ya kolamusa ba Kristo ya kopesa ba Kristo posa ya kotelema pe kosalela Nzambe ona misala déjà naloba premier coup de pioche teme na lobby un coup de main de plus ya son excellence Néron pona misala oyo pote pe promesse ya munene na kabakata ya ndako oyo ekosila mikolo koya ndako ya autant de mètres en longueur et en largeur pour alaki kopesa batole nyonso na ngambwe ba mama veuve ya paroisse oyo bango pe bazangaki te kotalisa esengo na bango pour la prédication ya honorable Néron Mbungu lolenge papa pesi matea wana ndenga la mwisi biso ba Kristo et toujours biso ba mama veuve kopesa biso courage na maloba na kitoko oyo alobeli pe namona kaye na basouvenir na babilamba ndenge atindelaka biso na batriko na ye ndenge tolataka me mpo namona mbusu na mbusu boye lelo nde Nzambe azwa lokumu azwa nkembo azwa masanzoli akoba Nzambe abatela ye abakisela oyo ezangi na kati na ye amata alobaki bokita te ye siko asala nde nini amata biso mpe tosala nini tomata na kombo na Yesu amen. Nzambe apambola ye abakisa susu ya ebele na oyo ebimi lelo eza lokola atuti bapota bisika oyo ezoka na bomoi na biso yango nde lelo ezwi kisi mpona kobika na bomoi na biso bana na Nzambe ya lelo toka Nzambe apambola maloba oyo ezwi mpenza esika ekobota mpe mbuma na mosala na biso. Na waseta ife le société ba ke mai na courant eza pasi makasi na quartier Mikondo kuna na commune ya Selembao. Population avandi na ville ya Kinshasa bazali komi tuna likambo etali mai na ba robinet e komi pasi to éviter soki ba rivière to bibale ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa ezali ya kokauka yango nde ezali kosala ke mai ya régie des eaux ebima lisusu te est-ce que ba moi oyo ezali kobima ces derniers temps yango nde ekausi mai tolobi ezali boete mai ezali kaka ndenge ezalaka kasi population azali komituna bisika ebele mai ezali kobima ndenge ezalaka lokola momesano te nzoka nde population azali kofuta denrée oyo kaka ndenge amesana kofuta ba agent régie des eaux bango pe bazali koleka kokata mai epai ya population kaka ndenge bamesana kasi boni information ya malonga ezali ko circuler te na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta population azali komituna mai ezali kobima te misusu bazali kobima na ba 2h 1h voire même 3h du matin pona kotoka mai soki olekisi air wana otanisi tongo okosokola te okokende mosala te nzokande ba ebale minene etondi na République démocratique du Congo ba rivière ebele etondi na ville ya Kinshasa
kasi likambo ya mai population azali komituna amilela epai ya nani bandeko ya régie des eaux tango nyonso problème ezali esengeli ko informer population atape bo informer kasi bisika ebele ezali kaka kobima te ba raison na yango vraiment ezali koyebana te bandeko ya régie des eaux bo respecter population oyo afutaka facture na ye na ndenge ya malamu a bénéficier pe na mai ya malamu po azala en bonne santé. Babalenière et belé na République démocratique du Congo ezalaka vraiment kitoko te ndeti ndapisa ya balenière oyo kuna na mai ndo babenga Congo daka bolanda. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenière oyo boza komona boye babengaka yango daka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini daka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya daka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka daka oza awa na province ya Mai Ndombe daka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango atelo kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modèle baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babaleniere ya modèle oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitraille Poto bolonga pona bala ya bino Protivap privé mokolo komi nango bisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sokana
ebele pona kolanda info ngala journal pe pona pour ceux qui veulent se faire ça. Merci Negor Ntingi Matomi na Christian Kengebeni azaki bongo na montage héritier Mapine ma superviseur qui journal ngani notre rendez-vous Gozel ko au revoir. Mbula ya sika ebandi makambo ya sika pe compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.